Bakor vous avez pour intérêt à Congolais, vous avez pour intérêt à Corneille Nanga, ex-président JKK et tout Nana Félix. Ils ont intérêt à bango tout intérêt à Peuple. Bon, intérêt wana, ils ont intérêt à Peuple congolais pour basala qui bakor. Mais bakor wana basala qui il fallait qu'il Tshisekedi a respecté en parce que il y a que son Tshisekedi. Pour Joseph Kabila, tant qu'il a pouvoir a bengana batunyo sa Mobutu te a respecter qui bato Mobutu basala qui tembe na e pour kolisa mwa maele. Mais ndeko na biso Tshisekedi ondimi bakor na baninga. Ozoe bandinga o mesira ngote. OK, Joseph Kabila aza mutu moko boye. Bakoko na ye bazana mabele wana. Mutu yo bengana o bakoko ne ba résister ba centre ne ba résister na Congo. Baza on est bazali. Et le ouais marché ça. So bango ba na Congo ba bi ke ba ba Kabila c'est on peut ça qui c'est que déjà il faut démissionner. Pour constitution Congo, mais il faut démissionner. A démissionner. Mais constitution Congo ils a deux mandats. Aye a sali deux mandats na ye. Constitution où il a critiqué. Il y a un prêté les serment deux fois. Bon ba non ba constitution ba terme pour na un intérêt ba congolais. Et bon on va changer les intérêts banani. Pour bakanga vite caméra na procès 100 jours, ba lobi yibimbongo, directeur à cabinet. Mais directeur à cabinet pour bimsambongo, ils a raccord anan. Ba j'ai banda place wana ba juge yani ba kufa. Si le to mener ba enquête ni ba. Là la rébellion constitutionnelle. Donc bazala ba engagement na bangona nanga. Donc ba FARDC pas FARDC na minute ils ont résisté souté. FARDC ils ont résisté parce que ba général ba comme tribalisme. Il sait que la côté tribal tina kata armée. Il sait que ba général au Kabila Kanga qui sait que d'abimisa bango nyonso bango na ba région ba M23. La général Kanga Bukavu. Majorité ba général au qui sait que d'abimisa la prison bango na ba région ba M23. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye nanga mtabimisa kai. Oui, nanga pe azama bete azape malamu. Nanga azamu tatangi classe nanga ebaki ba accord. Oui, on pandi sango ngana ko peso toko sala ba accord pour te libérer pays. Bakor wana to sala il faut aux engagements na on respecter en pour qui c'est que azaki na ba député te qui c'est que azaki majorité te basali coalition la bananga et tout PC pouvoir alors tant baninga ba PC pouvoir pour ça na bakor na bango il faut éclaircir ce que ça dit ma vrai congolais père et de mère au prêter serment la constitution wana prêter serment na kundima oyo ndimela bananga mais lelo tant accord ils ont pesa te tout accord ils ont simbaté yango to mona ba conséquences ezo leka na est mais mozinyo ezana le tokoloba Joseph Kabila aza rwandais te Joseph Kabila c'est un congolais pour biso to respecter maloba les pères pour les pères ne mutele biso mwana wana représenter biso que na bana na nyonso na ya na bango mwana na ye Joseph Kabila bon na ye bakati IDPS oui bandi makati bango bazu pouvoir bazana armement bazana justice. Ba me ngolu la biso un vrai papa ya Joseph Kabila na vrai maman Joseph Kabila po bango ndi basimbi nyonso na minitio Joseph Kabila aza isolé ba luka la biso vrai papa ya Joseph na vrai maman ya Joseph po biso to respecta au Kabila les pères aïe ya bandi ko accuser président Joseph Kabila OK jamais mais président Joseph Kabila matière à jouer la pouvoir nandinga tikeli pouvoir il faut que ce qui parle au bara clair Joseph Kabila tiki Congo la budget Joseph Kabila tiki Congo la 4 avions Airways Joseph Kabila tiki G-Camille. Mais oui, Joseph Kabila qui a sali mabe, qui sait qu'il déploie le pouvoir, a sali deux mandats. Balaksa ou qui sait qu'il a bâti si l'icolo à Joseph Kabila. Na évité bien vous avez pas du sang pour l'endemain formation pour toi. D'accord, est-ce que bien qui sait qu'il a vendu ça à M23 à Lonja ba on hôtel mon arrêté à Kinshasa pendant 14 mois. Allongé ba on par rapport à quoi? Par rapport à Bakor. Ba yo kana qui na ba M23 Willingo madame membre IDPS. Toi tout na Willingo ma. Willingo madame qui c'est que c'est donc à peut-être état donc biso to lobi boui nanga c'est un congolais nanga ça la combat où eza ppp pour na bien Congo nanga zoya na drapeau ya Congo azoya na drapeau tout à ba rebelle ba résistant na Congo voyage au pouvoir to ko tanga message en pe bimba sala na qui c'est un rebelle oko zo ndeko diesel o lo ba rebelle c'est un rebelle mais qui c'est que dit moi madame Teliboso travailler là ba rebelle Denis Nyakiro c'est azar rwandais non non moi éviter pour ma Congo ça problème étranger problème ya Congo ça problème leadership ça problème il y a bonne génération ya mboka et ça problème te ko il est pèse ba la biso que o te ça problème tout ça organiser na mboka.
Je suis très content de vous retrouver encore, nos abonnés de Toussaint officiel depuis les États-Unis, dans le cadre de cette émission. Nous sommes ici à Palanca, c'est mardi après-midi pour faire une analyse par rapport à ce qui se passe à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. Je suis avec mon jeune frère Kimbangu, Yepé Alobaka, bien pour le Makambo Italie, intérêt à Mboka Nabiso. Kimbangu Boni. Kimezali mopanzi na sepeli koyamba yo parce que yo pe ozaka na mwa bakunde tovandaka vana na mboka olwanda oloba bemaka mboka yo oza congolais patriote nyonso oyo ezoleka na este banda barebele M23 ainsi ke AFC Corneille Nangaa bazwi Goma bazoprogresse bazwi Bukavu bazokende ti baniema koloba nini par rapport à makambo nyonso wana. Merci na maloba mopanzi sango oyo ezoleka na Goma eza il faut numéro 1 ayebisa biso na nucléaire po normalement toujours comprendre makambo ngo tendenge ezolekela parce que makambo ezoleka na est ya Nangaa eza ba accord oyo ndeko na biso Félix Tshisekedi akendaki kosala engagement na Corneille Nangaa. Alors oyo eza na temps ya koyebisa peuple congolais vérité toyeba vérité eza ni ke po Kabila moto asala po mboka ekende bien te ni au gouvernement lekaki non eza en tête eza Félix Tshisekedi nde mutu asalaki ba accord na ye na Corneille Nangaa. Sikoyo ataki ba accord on na zalaki parce que jusque là il pas zo liberté ka saki accord asalaki accord ngo pas comme président ça na zala témoin ba accord wana. Bon po bondimaka eza mamba ba accord tongi toyeba na baélection soki vraiment Félix Tshisekedi azwaki na élection combien de pourcents banani bavotaki parce que azalaki na majorité te kasi ye Nangaa mutayebisa biso ke eteli président de la République avec autant de suffrages et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye Nangaa mutabimisaka ye. Oui Nangaa pe aza mabe te aza pe malamu Nangaa aza mutu atangi classe Nangaa ayebaki ba accord oui mopanzi sango nga na kopeso tokosala ba accord po tolibérer pays ba accord wana tosala il faut ozwa engagement nango o respecter yango po Tshisekedi azalaki na badépute te Tshisekedi azalaki majorité te basali coalition na bananga te topesa pouvoir alors tant baninga bapesa pouvoir bozala ba accord na bango il faut éclaircir ce que ozalaki ma vrai congolais père et de mère au prêter serment la constitution wana prêter serment na kondima oyo ndimela bananga mais lelo tant accord ezopesa te to accord ezosimba te yango tomona ba conséquences ezoleka na est mais mozinyo ezana lutokoloba kaka sikoyo bako yango ezalaki mpona intérêt ya congolais to ezalaki mpona intérêt ya Corneille Nangaa ex-président JKK et to na Félix ezalaki intérêt na bango to intérêt ya peuple. Bon intérêt wana ezalaki intérêt ya peuple congolais po basalaki ba accord mais ba accord wana basalaki il fallait que Tshisekedi a respecté yango parce que elingaki kosunga Tshisekedi po Joseph Kabila tango ayaki na pouvoir abengana ye bato nyonso Mobutu te a respectaki bato ya Mobutu bazalaki pembeni na ye po akolisa mwa mayele mais ndeko na biso Tshisekedi ondimi ba accord na baninga ozoyeba ndenge omesura yango te. Ok Joseph Kabila aza mutu moko boye bakoko na ye baza na mabele wana mutu oyo obengana o bakoko ne ba résistaka ba centre ne ba résistaka na Congo baza wana taki bazali eloko e marché ça so bango ba awa na Congo babi ke balobaka Kabila Joseph Kabila la tuti. Bon opandi sango nga mwana nga botami na Angola mwana nga soka botami na Angola nde tozobutana na Bangola awa nga na boti mwana na Angola aza nationalité ni ano nationalité mais naza congolais Joseph Kabila aza rwandais te Joseph Kabila c'est un congolais po biso to respecter maloba les pères po les pères nde mutayela biso mwana wana apresenta biso ke na bana na nga nyonso na ya na bango mwana na nga ye Joseph Kabila bon na yebaka te IDPS oui bandimaka te bango bazwi pouvoir baza na armement baza na justice bamenga kolukela biso na vrai papa ya Joseph Kabila na vrai maman Joseph Kabila po bango nde basimbi nyonso na minitio Joseph Kabila aza isolé balukela biso vrai papa ya Joseph na vrai maman ya Joseph po biso to respecta au Kabila les pères ayebisa biso sikoyo baza koakize pe ex-président JKK sénateur à vie aza derrière bamakambo donc neti genre ka zongela pouvoir na manenge mo bo neti bango ba pouye bana parce que Nangaa aye moko akosa makambo te. En fait Tshisekedi akizane ka mutu nyonso oyo eza première fois te Tshisekedi akize Kabila abando kize Kabila lelo te même TikTok ekomo bloquer Tshisekedi bakangi TikTok po bloquer Tshisekedi abandi ko akize président Joseph Kabila ok jamais mais président Joseph Kabila matière à jouer la pouvoir nandinga tikeli pouvoir il faut que Tshisekedi parle au clair. Joseph Kabila tiki Congo na budget Joseph Kabila tiki Congo na 4 avions Airways Joseph Kabila tiki G-Camille mais oui Joseph Kabila qui a sali mabe Tshisekedi il prend un pouvoir a sali deux mandats balakisa oyo Tshisekedi abakisi likolo ya Joseph Kabila na ebité bien oza bapanzi sango fo pour landa moi formation pour toi sikoyo yo oseba mbula boni na Angola
Ngana Angola, je crois, ça dit 12 ans. 12 ans, mais de temps en temps, on a appris Kinshasa. La Kenda Congo. Parce que tant qu'on a Kinshasa, tout le monde a quand. Bon, tant on a Kenda Congo, Mbalasuka, n'enga tikeli Congo. Na tikeli quand? Na ke 2022, 2021. Bon, critique eza makasi parce que na tikeli dollar 160 000 francs congolais. Mais tant on a na Congo, na kokuta dollar ekomi 285 000 francs congolais. Na ke na Congo na tikeli transport, kolongwa Petro Congo tioko mazandu, ezaki na 500 francs. Et comme comment? Les comme 1500. En plus, fixe trop. Prix fixe à la valeur comme 300. Et mataka soki ba recevoir ba lingi pour nous to diriger mboka aza incapacité azo ko diriger mboka te. Parce que mboka na Kinshasa yango mo ezana o insécurité nga na moni temps na kendaki na o nga na tika. En tout cas o ekomi lelo congolais en avenir te. Na mandat o dans la pouvoir au congolais en avenir te. O tout landa yo conseil ni ko pesa mokonza mboka na biso parce que yenda za président na biso par rapport à mesure les gars so yaki bina papa bato baza conseiller ko le BFCD parce que mboka zo kata na 10 jours au jour bazo progresser sous base l'équipe ba kamanyola wana ba kombo za stratégie ba que les vers ba province ya Maniema. Bon conseil na pesa ki c'est que déjà il faut démissionner pour constitution Congo mais il faut démissionner a démissionner mais constitution Congo ils a deux mandats aye asali deux mandats na ye constitution o ya critiquer yanga potelé serment deux fois. Bon ba lobi no ba constitution ba tiango pona ya na intérêt ba congolais. Et bon on va changer les intérêts banani. Pour bakanga vite caméra na procès 100 jours, ba lobi ya yibimbo directeur à cabinet. Mais directeur à cabinet pour bimsambon, ils a raccord anan. Ba j'ai banda place wana ba juge yani ba kufa. Ti lelo to mener ba enquête ni ba mena. To yende ti lelo. O te mbongo zo détournement na kati ya trésor public donc nous on a ezaka ke bazo ko empêcher qui c'est que il faut démissionner ou ils attendent ya ko démissionner parce que nanga loba ki osala rébellion constitutionnelle donc baza na engagement na bango na nanga donc ba FARDC pas FARDC na minute ils ont résisté souté FARDC ils ont résisté parce que ba général ba comme tribalisme qui c'est que la côté tribal tina kati armée qui c'est que ba général au Kabila Kangara qui c'est que da binisa bango nyonso bango na ba région da ba M23. La général Kangay Bukavu. Majorité ba général au qui se qui d'abimisa la prison. Bangwana ba région de ba M23. Kabila yebisaye que pays où jamais to linga balkanisation mais to qui na balkanisation. Il y a le bac à rechanger constitution état qui est garant de la nation. To c'est la changer constitution. So golo ba nanga ni parce que nanga pe mouvement wana ba congolais ba ku febele pe nanga ndaza wana sirema za na ko na ba rwandais. Toyebi o ekomelaki défunt musée Laurent Désiré Kabila tant ba komena Kinshasa parce que ba doye ba raté afdel wana basala banala lemera na Kivukuna banala lemera basala kona na 6 wana na Masasu Ngando azaki mokonzi ya de départ na temps respectable na ba Rwandais ba éliminaka ba tsaka musée asala ba corps to komena Kinshasa oyebi o ekomelaka na ba Rwandais siko nanga pe soutenu par les Rwandais bango bazo luka bazo pouvoir comme Kinshasa siko bazo courir derrière risque te pour Rwandais baza pe compliqué pas tout. Bon mon pas dit ça au moni to ki ndebwe ki seki dino yemoko c'est un tête d'état donc o to soto mona o en tête na ngoza ki seki pour tant Kabila biso tiko mona jamais jeune moi banda la région de armée rébellion mais le attaque ki seki to fi frango na kata M23 bana bandal bazali bana matete bazali bana Kasafu baza est-ce que bana na Kasafu bona ba sa rébellion contre ki seki baza be étranger ndenge ba Rwandais pe faut to ndima baza ko soutenir rébellion na nanga bango babaluka kandi babalukela muzi une fois comme lelo ba objectif nango eza atteint est-ce que ozo mona teke ezaka na même tozongela ka même situation tozaki nango tanga muzi no pandi sango tant on a vu que Kiseke de la tête de l'état na ko yebiso ndini est-ce que yebi que Kiseke davandi ça ba M23 allongeant bango na hôtel mon na kata Kinshasa pendant 14 mois allongé bango par rapport à quoi par rapport à ba corps ba yokana kina ba M23 Wilingo maza membre IDPS faut tout na Wilingo mazama qui c'est que c'est donc à tête état donc biso to lobi boui nanga c'est congolais nanga ça la combat où eza pepe pour na bien Congo nanga zoya na drapeau ya Congo azoya na drapeau pays musuti nyoka so akoti na ndaku obenga même pe mutura oyebita aya puyo bo bimisa nyoka ça le roi qui c'est donc nyoka na ndaku fo obenga même mutuma ko balukelo mo ko bisoko yo mo so tali na bana yuto lingo okimisa bana mais oliko benga na bato oyebite boya to bimisa nyoka c'est 16 ans de mo le to mona nanga to ya to na pota ki sekedi akoki mboka te ti le mboka yake na kufa siko yo oza onimba mina ke nanga okanga Kinshasa
bon nanga azo sa rébellion mon boui eza rébellion mon boui eza na manière en plus eza na objectif yakomatiki sasa et pour faire des sans résister té armée la minute eza kokufa mais Kabila tika so armée 7e auto Kabila tika zo ni renfort à pays mo oaza pembeni na biso renforcer biso mais ce qui c'est que la côté EAC wana baza banane EAC bakota ki na accord ni so bango bazoudan bazwa ndeni batoko ko bunda te bazwa ba rebelle bazwa offensive mais armée comme trahison nous devons trahir armée zaka congolais parce que qui c'est que côté tribalisme tina kata ba général balobi eza trahison eza tribalisme te ali brassage na mixage na contrat ba signé en 2012 gouvernement à l'époque président Joseph Kabila azalaki na commande ya pays asala na ba M23 brassage na mixage on écoute ça mais ba infiltrer na armée ya Congo mon pande sango maele o Kabila ala na maele o kiseki des ans to ko le bizarre différent parce que Kabila kuta de ba rebelle ba résistant na Congo voyage au pouvoir to ko tanga message en bimba sala na kiseki c'est un rebelle o ko zo ndeko liesel o lo ba rebelle c'est un rebelle mais kiseki di mo madame tel bosso travailler na ba rebelle Denis Nyakiro c'est azar rwandais nana moi yibité pour ma Congo ça problème étranger té problème ya Congo ça problème leadership ça problème il y a bonne génération en Mboka. Et ça problème c'est qu'il est pèse la biso qui et ça problème tout ça organisé dans Mboka. Mboka qui est liboso. On appelle ça comme exemple. Ce qui osa organisé, mouton za pembe na opi face ndayo face à organiser. Na Angola a tout monde ango. Ba étranger baza na Angola, ba ça na politique Angola. Mais vu qu'il y a coûté déjà un Angola ça civilisé à cause de l'idéologie wana. Mais biso na Congo au monde président de la République a détourné ba mbongo. Ba ministre ba détourner ba mbongo mais au moins la président l'équipe la TV a défendre bango ba ça va perdre les enfants donc mbongo l'état de ba yibi va perdre bango ça va perdre des enfants ba so yiba biso ba mbongo donc nyo sonné za Kabila té on ma Congo la ministre za proma qui Tshisekedi soit a démissionné soit a demandé ba corps ba yibi na dialogue ba corps wana za makasi mais ba corps wana za makasi soki kutu ya za mayele dans l'enseignement pendant a démissionné parce que à dans côté parce que pays puis Afrique ils ont payé au soutenir été parce que a respecter à accord té à nombre de tati so le papa mon papa ni sango to zonga nanu Joseph Kabila sali mandat na yi deux mandats sisi mais Maram Joseph Kabila ti ba c'est sur na deux ans au libolo deux ans on a to content parce que Joseph Kabila kuta payer ça et pays ezanga budget pays ezatana Joseph Kabila asali armée yé moko asenga ba soutien FARDC pour Joseph Kabila kuti FAC a comme ça on FARDC atika ba général na apesi ki seke di mboka na kimutema malamu passation de pouvoir wana et on pesa biso ba congolais civilisation ya kozala bien na baninga mais ndeko na biso alobi ke ba trahir yé akosi ça na mtia mabe pouvoir mon pani sango ki seke Kabila azaki na moment nyonso akopesa pe Jeannette pour Jeannette aleki ki seke na niveau politique akopesa pe Zoé pour Zoé déjà zala gouverneur mais à respecter constitution au ki seke da nier pression au Zoé na communauté internationale mon eve faut battre la bande de aluka tikela ndebino loba obiso to des pères des mères ba Congolais pesa bino ko ça mon pani sango communauté internationale bazaki rien voir Joseph Kabila. Tout d'abord, on a Joseph Kabila a suspendu l'ambassade de Rwanda na zongisa. Ambassade de Rwanda na zongisa. Na zongisa ligne aérienne et avion entre biso na Rwanda relation na zongisa. Joseph Kabila a suspendu Schengen. Yo yebi amote. Joseph Kabila koti biso code minier pour les Congolais bénéficier. Bo Congolais bénéficier. Mais Congolais bénéficier ndenge ni kiseke da boumé na mbongo ba tikele réserve de change. Procès 100 jours et ça va. Pour ces 100 jours, exact. Camille, Vitel Camille, va les 20 ans de prison, mais les lois à présence Assemblée nationale. Puis à COP. Merci beaucoup, Ndeko Yannick. Tu vois, Mandeko Msoussouara, ça l'autre ça des émissions. Moi, message particulier à Bandeko Congolais, parce que vous avez Congolais, message particulier à Bandeko, basé dans la zone occupée na rébellion. Bon, message à Bandeko, la biso ba Congolais, biso ne surtout ba Congolais, mais envoyer les calculateurs au CPLAT parce que il faut te mettre en tête à Marambo Akinde. Sans te mettre en tête à Marambo Akinde, pour continuer à rouler là. Ba ope ba kufa na est za bandeko na biso ba perdre marambo belé place au kende zate mais la minute on a sabino président avec en Allemagne a fêté Saint-Valentin na mois sinae mais ba aussi province mais ils ont fêté Saint-Valentin na mois sinae bon
Tout ça toujours na bino bandeko soit est na ba congolais biso tout ça ba congolais. To bunda litka moko. To na posa mboke développer ke liboso. Donc e ba ko sara biso na ba réseaux sociaux ke to ça awa pour défendre IDPST mais to ça pour défendre Congo démocratique et ça biso nyonso. To ça te pour défendre Kabila to qui serait to talande Congo à venir à Congo. Donc bandeko biso to ça toujours na bino. Merci moi Mbote. Bon, Mbote mingi na c'est pas yimo mupandisa ngo asali po mission na za mutabilo roté mais accompagner appétit na vraiment que il faut idéologie na pese Mbote gas mo yimo papi pas meilleur journaliste ba Mbote no yora petit no Yannick. Merci na suki wana. Merci beaucoup Yannick. Mikolo toi beaucoup plus na politique parce que Mboka na biso zali vraiment la guerre ndé bozo yé babiso à travers les mondes biso ba congolais ici ka zo zali donc tous a beaucoup de tigno maramba découverte tigno maramba ba so vite de tigno maramba sous na ouais analyse comme il y a politique donc tout une prochainement quand la chaîne tout cela nous faut s'abonner massivement à ba émission sous check